nani donc batu nyonso ya ceinture ya suka batambola na chita donc nana ba numéro na ba na téléphone qui veut dire que nazana ba bien na bengi ba bi ans tozo ya kutu na président siko na salle après quelque temps na koti toza na silo après faire railler to vandi to solo to seki lobi nango na ye lisusu matanga troisième jour na ye matanga ngai Nadia Paipai na Ika de Jong to ye matanga kutu ton to komi to moni faire te tozo bima na porte sa moni biso bi ans tozo na kati to vanda muke na oti kozwa batonga laxi biso liboko ne a nde ba pesa ke na vidéo na oui voilà batu nyonso monde entier bamoni nga na faire jour a matanga boyebi naza parmi ba artiste oyo bagangisa batu na matanga gigola tant nazo mata boyo zulu OK donc vidéo wana tant eleki matanga bakundi semaine oyo elandi wana batu bamoni nga na podium anani tant nazo bina kuna bamoni nga na podium afali pupa donc avant na no podium nakindaki na répétition tozalaki na vie le lendemain deuxième fois na ke sous répétition na matina podium na bini batu bamoni après na ke sous na mwana nanga na mère tokendaki pona na sala mwana surprise to ko alingaka fali pupa monaki te ke nazalaki na faire ba jour elandani après andimi na matana podium na ye nga naza artiste pour parler na ina lobani nga naza artiste mo naza naître soki naza na téléphone mususu na nga na l'accept no monake atikala ko bloquer ngate et puis fallait aze ennemi à faire été baza ba adversaire na musique alors ngani naza bo naza ni fanatique ya faire ni fanatique ya fali ngape naza artiste lokola bango nga naza lo qualité ya kandate bolongola nga na bali ozomona nga naza artiste naître biso toza biso batu nyonso bayebi biso toza bana ya wenge toutane na wenge toza bana wenge parce que ça génération na biso toza fanatique ya musique ya lelo te mais baza bayaya na ngai soki baosala likambo na bango nga na kotya bango point bo imaginer na concert na nini nanga showbiz na sala ki fala matienga na podium na ye na bini na lancer communiquer nanga combien de batu batala ngai grand frère nanga Ferre abengaki nga pe po asala pib ya eloko nanga metombe ka zui matanga bango baba ya nanga ngai pona soutenir bango naza na besoin te na kofinga o pona matisa o soki botali bien période ya stade de martyr afali pupa je suis l'artiste on a kena tina kati ya stade na sala publicité na ba Patrick Ngambi na banane même ma ya faire rigola tanga obeta concert papa ngai na ba abonné na nga nyonso en général na bango combien donc so na lobby ba abonné na nga pe ba oyoka yango wana pe na salaki ba vidéo ebele poto sepela na exploit na oko sabno te vérité même nga mo place na vandiawa na ndimaki teke ekozala ndenge ezalaki bongo donc il veut dire que soko lingara Jésus beta maboko to betivement maboko poto encourager mais ezala ya na handicap atikali ne ko bloquer ngate pour a téléphone o yango to salela so ezaki ni na la sabino o mona make nazo mona photo na ye nazo mona ngo très bien donc ba bloquer ngate donc ala ba internet no ba chebo bon ce que conseil na ko lenga na pesa comme conseil on a qui question comme conseil ça au moni na to sali remarque mo bo ndeti ngala sali remarque ko linga ko le kaming na ba émission ko vanda mingi na ba émission ya Ken Pianate. Donc Ken Piana azo clasher les faits yo vandi wana batwa comme considérer c'est comme si que au comme même moral ozo sepela na ba bloc ba clash oyo ya Ken Piana envers Ferre. Wana conseil na pesa yo tant que mutu nanga. Merci. Donc il faut éviter ba pour Ken Piana ba émission mingi za rapona ata abandi bien soit à ceux qui salon clasher